Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça allait, non, là, c'est pour ma caméra, pour écouter notre conseiller, caporal Moumba, fait que nous savons que les oeufs banatés. Il y a un milieu à 1 mois. Oh, 2 mois. 2 mois. Na écouté ce bazoluka nini. Oh, mais maman le croit à ma chako. Bon, tout à la bango kaka. Et là, moto rosa na mabeza te poto za ka famille poto linga pe passe ya muninga te so muninga moko ka za na problème tandenge to komaka motiver tande to lamuka to chamukaka mais ce qu'on a ba te distraction nino e memaka biso diable nini hera ko distraire biso pona ko memena biso mo ba division ba distraction ba bilo moko ba futilité eza na ona mutuna makolote. Attention ici, hein. Tomber la lumière. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça allait, non, là, c'est on finit qu'on fait. Quel est le détail de bois? La lumière m'a cassé. Bunga makasi. Oh yeah. Attention ici, hein. Tomber la lumière. Tukende wana. Yo, Dave.
Where do? Vous pouvez prendre pause, non? Oui, maman. Oui, maman. Laissez-nous quand même poser en famille. Ok. Derrière. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Comprenez, nous sommes ici dans la commune de Bandal pour assister à notre frère, l'artiste et comédien Pierrot Ndombasi. Oyo abongisaki mon année hier. Merci Naïb Kibotala, c'était frère Nabango, Pierrot Ndombasi d'une façon il y a parce que tant que mon collègue Neboué Azo Seka, ils ont long il a épais moi bas souci. Je crois que ne connais pas tout n'a question ce qui moi na bela kinini parce que ba qui vraiment maladie à moi na té. Je crois moi na un problème il y a terme on a trop médical mais n'expliquer encore la lingala pour comprendre. Avec un problème il y a en fait estomac ce qui est lié biloko et kabola à côté qui est vitamine A, vitamine C, vitamine je crois. La soignée qui a été fermée, il faut pas transférer à l'étranger pour qu'il nous ait soins appropriés. Papa n'avait pas ça qui est fort. Il y a un visa à l'ambassade des États-Unis pour maman bakende aux États-Unis. C'était prévu un visa en février 2023 et malheureusement Nzambe a dit molimo il y a bébé Nabiso donc mes condoléances à la famille tout il y a Pierrot Ndombasi mes condoléances à la famille à madame et puis ma famille artistique Mourimba. Je suis ici avec maman top, maman dit maman. Il faut assister frère Nabango, moi Nabango. Maman top, bonsoir. Bonsoir Patrick Ngambe. Voilà, tout le monde est venu à Bandal. Vous êtes tellement belé, vous pouvez assister frère Nebino, Pierrot Ndombasi. Je crois que bébé n'a pas tiré hier. Et maman top, message, j'en ai écouté là qui est web. Bon, message, j'en ai écouté là, Nazagi Nandako. Moi santé utai ko lingsanga na zaina ndako no chomela kisi malamo na jui message na groupe ngabi non o nouvelle nino na meki ko vérifier ko tuna oui eza ya solo ah ngape na meki ko informer bato pe bazaki na no au courant te
neti Belleville quand des années na retraite mais nayebisenga bien tout cas mama limbisa mais elle goes en retraite mais tous une nouvelle ya mwana Pierrot ça eni akufi et lesquels qui payé donc na spécialement bato ba nouvelle donc et puis la seconde tout le monde azalaki vraiment alerté kokama vraiment na morgue déjà kuna bakena kokuta déjà population basila bisalo bazalaki ba Pierrondo ba nani Omari namonaki la douce dinana namonaki Sarah Masiala donc namonaki mo bato ebele en tout cas et ça là qui bien et ça là malam makasi ils ont l'accès signe d'amour yango namonaka eloko moto okoboma na ezati eloko moto okosala na mabe ezate po tozaka famille po tolinga pe pasi ya moninga te so moninga moko ka aza na problème ta ndenge tokomaka motivé ta nde tolamukaka tocamukaka mais sikoyo nayebaka te distraction nino ememaka biso diable nini ayaka kodistraire biso mpona komemela biso mwa badivision badistraction babilo moko bafutilité oyo eza nango na mutu na makolo te mais toza wana tozolelisa ndeko na biso ntina suka tokende kotika bebe na biso na adresse na ye ya suka voilà sobosa neni parce que corps mosusu mpe ya poudre de chasse oyo mpe aza président ya Pierrot Ndombasi na mwana todepartage ndenge bakunda mwana liboso to mwana ozela bakunda na président poudre bon ndenge kaka tokosala organisation jusque là organisation na esalami te ndenge organisation esalama tokoyeba ndeni tokosala me lokola bebe na biso aza nano bebe poudre aza déjà papa bébé aza bébé faut koluka tokokunda ye même avant par rapport à la poudre de chasse ovandisa bébé temps ebele bon ce n'est pas vraiment et mon madame Clarisse qu'est-ce que tu peux dire na Otalusi dans le baka na belle sœur nanga ce sont des choses qui arrivent so nazongi na bible la moni job oya perdaka tout bana biloko bibwele ba bien tout mais tant nzamba yaka kozongisa job elekaki na perdaka nzamba na bomoi otobelelaka nayebi na kati ya ba problème o nzamba azo assister bango lobi to témoigner nzambi va persévérer toujours. C'est ça. Voilà, merci beaucoup Maman Top. Gabi, bonsoir. Mon Pierrot Ndombasi où tu coupes la bébé. Vraiment, bah, condoléances à la famille Mobimba, à Clarisse, Pierrot Ndombasi, couple jeune, bébé na bango, il s'est passé. Mais ils ont mon canon Nzambe, Nzambe n'a pas sa Nzambe ndazwaka. Ça j'en écoute là que Pierre Gabi lobi. Ya sangwa mawa. Sangwa mawa wana ekutelaki ngai na ke na tokinda osomba babiloko. Nda osomba babiloko na ngai ona okenda ngwa orphelina. Na sisi na zongi ndako nde na fungoli connexion. Pardon. Lelo pardon. OK. Nde na fungoli connexion. Nde na moni sango oyo. Salinga pasi nga makam ninyo. Poudre écoute notre kunziete caporal Mubimba pe na sango ko tezo ibanate. Ya umeli ataba 1 mois ngo. Oh 2 mois. 2 mois. Na ebite so bazoluka nini. Ba mi mango lokwa ya mashako. Bon. Totala bango kaka. Mais nzamba sunga. Asunga biso. Mon madame Pierrot oyo actrice na minute ya Gabi. Courage. Et là on a le banika courage. Aïe Nzambe merci. Nous sommes Nzambe kaka le bani merci. Rémi Kopo de la matanga ils ont mis la donc voilà maman Milo. Voilà tout le monde va pour assister frère Pierrot Ndombasi. Qu'est-ce que tu peux dire à Pierrot na madame Naé? Même na statut na komaki maloba o ya makasi na za na ngote koki ko consoler motema Pierrot. Nyoso na oloba kana munoko po paso eza motema Pierrot Nzambe ka mutayebi. Donc na senga na Nzambe pinda oyo apesa ke mwana. Oyo azali initiateur ya mariage. Ye moko a meka ko consoler motema ya Pierrot mais pona biso tozolo bakaka ke courage eza nzela biso nyoso. Mwana te place kaka écoute oh kaba poni so babika lelo ya yo donc c'est ça donc ba courage kaka ba condoléances les plus attristés na Pierrot et puis na
ya madame na ye na faye mobimba oyo babungisi mwana kitoko ya mobali wape na matanga mosusu ya poudre ane ebimi te bapiro azalaki da na choc ya kokopela président na ye akopeli so mwana mamilo est ce que programme oyo eza déjà to ya kote ya poudre to po toyeba nini ebima liboso nini ebima na suka bon nayebi te mpo babaka le malin ne vient jamais seul bakosa te okufeli papa koto oyo papa artistique okufeli mpe mwana ezaka makambo ya vie mais programme nayebi te naza mpenza na kati ya organisation te nayebi te tozozelaka nde totalaka na bagroupe so babengi biso tokei so balobi na biso likambo tosalika ndeka unité ezalaka mais jusqu'à présent na antpc nazwi nano message ya programme ya enterrement te tozwi nano te nayebi te so baninga mosusu awa baza nango mais ngai nazwi nano te yaka bozali na programme ya matanga oyoki pare mercredi mais eza na tantôt plutôt nandimi mpe te po tozalai na baréunion kuna toyoka ete seke eza nango mpe so eza mercredi d'ailleurs faut oxygène à lancer il paraît que nani mboshilo nde moto apesa date wana akopusa ata vendredi apesi te bacomédien moto todeside nao
eza vraiment extravagant. Nzambe monene boye andimi kokuvelanga moto akele nazalaki alokoti apesi valere yango nabeti tolo mpona sana yaya na ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga andimaki kokufa potenga nazwa bomoi yango nabetaka tolo ye komona na mpate mwafuasa alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo ya Yesu oyo nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga abundelaka nga yawe nkolo Yesu abundelaka nga akotelaka nga nakende lisusu Yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo Yesu akotelaka nga akotela Ana na bitumba penina apesa ye Samuele akotela Daniele na libula bankosi alongisa Daniele abundelaka nga nkolo Yesu akotelaka baoyeye akotelaka tabalangwe nkolo Yesu akotelaka banene ye elombe ya Goliath esuka na maboko na Davide papa ya bana na ngai nkolo Yesu akotelaka banene ye akotelaka yawe nkolo Yesu akotelaka nazobeta tolo mpona yaya na ngai Yesu atiki ngwende ya nkembo andimi kokufelanga bolingo nini oyo eza vraiment extravagant Nzambe monene boye andimi kokuvelanga moto akele nazalaki alokoti apesi valere yango nabeti tolo mpona sana yaya na ngai abundelaka nga nkolo Yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo Yesu akotelaka ngai abundelaka
nabetaka tolo ye komona na mpate mwa fwasa alakisi bolingo oyo moto alakisa ngai te o bolingo nini oyo nani akoki kobima alakisanga bolingo neti oyo ya Yesu oyo kolo Yesu abundelaka sana ya yanangae abundelaka nga kolo Yesu abundelaka ngae akotelaka